Bandeko balandi toza liboso ya etandoke na chaîne abiso Voix Céleste. Eza chaîne oyo nayebi ke elandami partout dans le monde. Kasi yango lelo toza na ndeko Max tobeta solo ya structure partage ton pain avec celui qui a faim. Yango toyambi ndeko na biso Max Mbenga ndeko mbote na biso. Mbote mingi ndeko Kachaka pa na pesio merci pe la pesi merci à ndeko Arnaud azali na prise de vie pe merci na ndeko Alvin Beyanzambe à Pambolaye. Merci pour la surprise. Le tozali dimanche. Les amukolo yo to solo la kana bana. Les amukolo oyo neti bana baso ina basuki na bango. E mikolo bakanga bango basuki. Ngo basi bafungoli basuki. Pour na bakanga bango maman na bango Rachel aza kuna na suka. Yende akanga bango basuki. Alors na moni caméra Alvin ekota biba OK. Tika peto se disponibiliser pour que to répondre na mituna oyo nyonso to bandeko bazana ngona tina musala oyo ya partage ton père avec celui qui a faim allez aller lokola CAG et c'est que tu vois na kana bana oyo kitoko nzambe apesa biso bano baza bénédiction monene pour na biso et puis na pesi mbota bandeko to bazona na biso à travers le monde nzambe apambola bino toza reconnaissant envers bino pambate busunga kabiso mingi na musala oyo vous nous accompagnez tika ete nzamba mona bino Nzamba continue ko pambola bino surtout bo lembete ko soutenir ministère. Oh, merci beaucoup ndeko Max. Tu es maintenant nous solo. OK. On a partage ton pain avec celui qui a faim. Les lots en 2022. Pratiquement dernièrement on a fêté une année. Mais on peut se témoin dans mon coussé bilan il y a année passée 2021 bo tabola ki ndenge nini. Après tu revois beaucoup dans solo na biso pesa biso na nous balandi balanda to ba non bilan ya année passée à partage ton pain avec celui qui a faim. Merci beaucoup de Kachaka Pant 2021 na yesu tozala ka balungu atako ba difficulté za kebele ndeko nanga ben mais nzambe asali amina sozo tala bana ni bazali c'est vrai que tolingaka mingi pendant l'émission ko laksa bana boité mais ça c'est une émission spéciale pour ndeko ya kuta biso to ina réunion hein réunion ya topes ba directive pour le toza dimanche le bezali lundi ba ok ba cla topes ba directive akata ba suki mama makambo belé c'est comme ça que ndeko Alvin ne ba koti ya tozo ba bilan positif nzamba sali ya mingi koleka atamika katano zali ki nzamba sali bana nyonso ndi bazali awa bakina la classe et par la grâce de Dieu bazo vivre lokola ndenge bana nyonso ba vivre na kati na ndako puisque biso benga kango orphelinat c'est une maison eza cité du royaume de notre paix eza ndako lokola ndako ya ndeko azala matonge ndako azala munga fula ndako bazala ndako na bango bazo kende classe c'est vrai que to connaître ki bakaba maladie belé mais nzambe penza sungi biso même na début de l'année awa ba grippe ndenge beta ki awa te nzamba zala awa grippe oya bani oya sukisi oya zi bana nyonso na ebisa yo ke ane banda mabe to tiaki yango na losambo to donaki bango pe na ba centre de santé pour ba soins médicaux nzambe amimoni sima 2021 ezalaki nzamba sungaki biso elekaki malamu et na 2021 yango ndezalaki to banaki implantation awa. Et en 2021, on a Christine Azakuna, elle a une opération, elle a malamu, des donneurs Zali, Awa, elle a une opération, elle a malamu, Bana Missa, Bazaya, Bagarso, elle a une circoncision, elle a malamu, l'autre dimanche, mardi, ils appellent mon amour parmi Bango, alors elle a une circoncision, maintenant, ça a été mardi, l'autre dimanche, lundi, mardi, mon amour soit les canaux circoncision. Voilà un peu ce que je peux dire, Nzambe, Azutambo Anabiso, Nzamba Sungabiso, Mokolo. Des enfants qui étaient malades, des enfants qui avaient des problèmes, des enfants qui déséquilibrés, on a quatre ministère, ceux qui avaient des problèmes spirituels, Zamba Kangoli, on comprend que penza bilongi omona ke bana bazane sengo bazana kola bana nyonso tout bazalaka et nous bénissons l'Éternel pour nous sommes nazo sala na biso nanzana bandeko belé bazolanda biso beaucoup bakana na soutenir ministère oyo pe na ebite nzamba lola azanga jamais kopambola bino. En tout cas ndeko Max na ndio na bokebi suite à ba difficulté mingi na mono pesi mingi za sanitaire au bokutana ki nango l'année passée et bas problème est-ce que selon étude il y a pas problème bana so batangaka est-ce que vous rencontrez déjà moi
koko somoko nde bana bakendaka classe na ebité mais kape ko limbola mo moke poto yeba makanisi ni nde ba difficulté ni to bokuta na niveau scolaire pour na bana. Oui, bana nyonso batanga parce qu'on s'est dit ce sont nos enfants, des enfants que Dieu nous a donnés. Tu veux que tu aies un relief foufou dans ma tembe, non. Mais surtout visa formation holistique, formation intégrale, formation globale. Puisque bana o parmi bango, ba ministre bakuzala parmi bango, ba pasteur bakuzala, ba tout milieu bakuzala. C'est tout tin dans la classe pour que tout puisse bango chance wana bakoma bato bata. Tout le monde ici va à l'école. Mais autant que c'est un peu facilité hein. Tout coûte un problème ba frais scolaire, ba prenette siko, ba sac et belé na bango, ba sac. C'est baby on peut se on se bat, il faut qu'on renouvelle les sacs, uniforme avec il faut ajouter d'autres uniformes et puis tous on a besoin de répétiteurs. Il y a des enfants parmi eux qui n'ont jamais été à l'école. Qui n'ont jamais été à l'école. Donc, autant la classe pour la bango bandi, alors tous on a besoin de tous les bango, répétiteur, une classe, répéter na bango pour que tous mes campés qu'on remonte niveau na bango. Tout ça, ça demande de moyens et ils ont senga ma coquille comme je venais de le dire pour que tout ça la moussala wana na ndengelo. Mais sinon bango nyo surtout baza bana classe, batanga classe et le dimanche comme tous les répétiteurs ngai moko na mekaka mpe kota ba devoir na bango kota la ba manzaka na bango ba manzaka bango makolo tout ça pour veiller ba garçon des autres ali ba garçon de basi bakati bango suki et ka ba fille nous ozomona oui ba suki na bango na bango ba fille juste après émission awa maman Rachel azana sima yena kanga bango suki akobongisa bango. Voilà un peu comment nous vivons, mais ce n'est pas facile. Et puis quartier d'ailleurs peut aux aller bosani surtout za munga fenêtre ko to maïza la raté maïza la raté il faut ka ba maïa foral bosso maïna tongo bosso maïna midi bosso maïna pourquoi vraiment ce n'est pas facile. Sont de quoi belle sont médicaux le bac qui on a pesa blague koto yo hein surtout ba fièvre muso grippe bébé awa un moment na binzambe zani mabeni to salio. Mais c'est que j'aime, Dieu nous soutient malgré l'obstacle, malgré les difficultés tout Dieu nous soutient. Nzambazo batela bana oyo, nzambazo sunga bana. Et puis là on s'est pelara baza les bana nda kuna bango. Au début ba musoto to bandaki l'année passée puisque aux deuxième année il y a implantation. Au début il y a des enfants à nous vraiment Sony mais là comment épanoui bafungama il y a même ba master bango classe ba otala bango ba vai na bango ba liepé na bango en tout cas ba comment ko ya bango baza suna sonité et nazo pambola nzambe komona bana pe bazo kona ndela nzambe ozibano nyonso to. Nous avons des prédicateurs, awa. Tout non, c'est terrible, talent, capacité, et c'est belé comme ici. Merci beaucoup. Na moni ku tutato devancenga, na nto zo ngamo muke na une difficulté il y a classe. Mais tant on a l'andi le bibana misusu, na otala na simananga na moni tout le ya bana bazawana. Mais supposons que moi na misusu azangi lokola exemple lokola sac ndio le sac ekatani. Est-ce que au Gérard Ndengeni parce que tu es bibana to mo baza ba mineur na simananga awa mais tellement na msuaza moi ba sombeli de kosak moi lukunya basala kate tantôt au Gérard Ndengeni po te base la presque bon sur même diapason. Non, une très bonne question baza ba no binzambe puisque to la bango nzela nzambe na bomwana baza na likunya te ça comprendre. Mais soucieux à la pour éviter un peu moins discrimination, pour éviter moins bazoua, to ngare loko to pese ba onyo surtout na même moment. Mais ça peut arriver tant sous tous bana baza 20 tous loko 5 to pesa ba 5 bino bozela to ke na bango progressivement c'est comme ça que tous a évoluer mais ba vivre après le kola bandeko a eloko moto pesa la raté to comment me voir la discipline eloko moto pesa la raté eloko o ko baza baleki bien biso to kola na bomwana na on la taper pantalon ya on la taper yanga to ko ça même à nous to comme un système à lier ensemble au début là qui mutabuna fufu na mais to ko me ba par exemple que non ba la misat boli ensemble pour nous l'accès bon moko pour l'accès unité aux ali katina ba. Merci beaucoup Ndeko. La plan spirituel dans le bin et le mot etikenga dans le bin na katia bana tozana ba pasteur na éviter ba formation pasteur en tout cas mais qui peut éclaircir pour comprendre que mon anaza pasteur tantôt mon degré na ressemble là to na éviter mais qui peut éclaircir biso ba semble la évangile de paix. OK, l'église évangile de paix elle est extension moko ya la borne KDC hein ils allaient à musika na bango
chaque dimanche bakendaka kilte na tongo bakendaki kodim et puis samedi bakendaki également et pendant la semaine toza pe na pasteur maison oyo encadre bango kolakisa bango nzela nzambe. C'est comme ça que alors bazokola mais biso souci na biso ndenge bancadre nyonso toyebisa bango héritage topesa bino ezaka nzambe mpo nga nayi koleka kinga na koleka me bato baolanda biso bato mitema malamu basunga biso ils peuvent aussi se fatiguer bakokufaka mpe un jour mais so bana bayebi nzela na nzala bakompanaki yesu nde mobikisi yesu nde mopesi na nyonso bakangama na yesu bakangama na biso te biso tozalaka lokola bafacilitateur bainstrument nzambe akoni me tolekisaka bango kete bakangama na so okangama na yesu sante ya bien ezali mbongo ezali lobiko makambo nyonso so bakangami na yesu vi na bango ezala bien. C'est comme ça que nde tozobokola bango. Bon, merci bien. Ce que tu as point moko bon a évité ceux qui écoute déranger mais déranger te. Est-ce que ça qui n'a pas posé question, est-ce que vous avez temps Yakubi Misabana qui ne se défouler, tu vas qui quelque part to église moko. Mais est-ce que le problème n'a pas sur la tuni wana quand on a bon basé belé. Problème de ndenge ni bo salaka pour ma bon vous en transport en commun ou bien tu besoin tout carabine personnel et structure de OK. Ministère chrétien partage ton pas avec celui qui a faim. Cité du royaume, c'est comme ça que tout bien bien organisé. Et sur le temps, même bateau parfois libana mboka ou bayaka et belé bazala désillusionné. C'est ça la business. C'est ça la copte. C'est un ministère d'évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Là c'est autant là-bas. Au moins que bazane sengo et bazo vivre au comité. Mais tout bunda pour que bazala bien. Moi les autant ba structure minga ba présentera bana ka komona il a marre Tobuka, à la ciment et nous combattons la médiocrité. Au comité, mais le paix que Dieu nous donne, et ça va pouvoir l'abisso, abatemita malam bazali. Oh, le paix va tirer à la disposition d'abisso, tout le monde a que pour bana bala malamu, batanga malamu, balia, et puis à couler les amas sécurité, les a couler à commécater. Pour bazaba na mingi, aïe, qui va y avoir un problème à couler, qui luxe pour la bango. Alors, awa, tu n'as qu'au sombre sa couler. Donc ce que zali penza bana balia ndenge baliaka balala bien bakene classe bien même les attentes bima bato akamwaka bana bino nsoma bana basa bana lokola bana nyoso tout tout ça là ba sortir surtout ça ba moyen to louer par exemple yas OK par exemple to tambusi bango ba moni biskam susu et puis tant to tambusa to pe ça peut mater ce plus mbongo za to vanda ba terrasse mususu pe bien za la moi likolo moi coca, tomela moi nguba, sur moi sauce moi kwangeza tolia mais derrière tout ça, topé ça va monter l'enseignement. Dans la pose ça peut être que coller ba maluku, mais nous senga mutuka. Par exemple yaz, la mituka minene wana ba comment partage ton pain avec celui qui a faim, surtout zana yango, ça nous aidera comme ça ba déplacement, ne ba dimanche boye pour nous casser monotonie, kubima moi libanda kotamola. On doit profiter pe la miko. Il y a des gens que Dieu a béni. Bomoni lelo Alvin a surprendre nga ayena caméra nae c'est pour la première fois aya boye et ba moni structure to vandaka awa to foutre la place oyo et to sengina bandeko ba kota likambo oyo. C'est vrai nous pouvons voir la vision mais nous n'avons pas tout et puis na yebe te ba te belé litema na bango ezoka to ba kuta même ngai moko avant de implanter nous avons eu temps. Il y a autant de structures rebelles. On a compris l'aventure bazamo rebelle. Baisco bazamo rebelle. Mais ceux qui nous connaissent, ils en a Kinshasa, ils en a Poto. Baba na Poto comme Soubayara à côté la biso. Il y a des gens qui viennent. Au moins comme Max Wozawat à la cabine notée. À cette une surprise. Tout y a bango pe. Ba keda pe l'impression il y a bien pour la biso. Côté on va bande bana na komi tout misate. Et tout bunda pour que nous fassions la différence. Ils apprenaient que mon père Monique Zana, sous Bozana Taboko, la chambre, bon, a été vraiment, ils ont un danger à danger. Mais moi, minimum, oui, c'est un cousin. Il a profité pour nous avoir difficulté pour le monde, on a profité d'un micro. Peut-être qu'on a la question, on a un habit qui est Nango, mais dans le biais, on a besoin de moto. Il y a bien. Biswana milai wana ba yasu wana ba comment partage ton père batika bango pe na classe to ba utika bango na église de souci na pso zalete bana to pesa bango likia bana ba sepela po bana bazali pamboli
bano basenga nzambe na tina baona mokili bazo mériter mieux baza lokola bana nyonso to bazalaka yango biso to bindaka par la grâce de Dieu était bana bazala bien ba vivre dans condition moko bien on mène déjà au azolala ezaba héros hein alliance on déjà lali alliance za na 4 ans au moins azolala déjà pour za héros lala mais comme ça hein bande basi ba comme ba otala biso yango to bi bon to yamba bango to sola même pendant une trentaine de minutes o baza déjà héros lala et tamba muka to continuer programme na biso ba devoir na msusu. Merci beaucoup Ndeko. Nasi retozo kende presque na souka pour na émission na biso tout mais un peu parce que au websinga dernièrement que vous savez une année déjà na habité lupango ngo eza ya bino bo futelaka to ndenge nini mais bon lupango eza ya biso te d'ailleurs ceux qui ont eloko ezo bomanga ezo lianga salanga passe mingi mikolo eza likamba lupango to futela en place to futela za la banyimo te obeli ça le passe oui dans le bas c'est-à-dire que au moni koto tozali d'abord ma eza passé to mi kama forage pour ce moment ina tongo na midi pe na pourquoi ma ya komela to ngaba mela ma forage to il faut que suba ba ya komela kana bana bazabo na bancadrer na bango et c'est pas toujours facile hein obi que ce komika ka fin du mois au futinda côté ou ka passe et puis surtout bayar ndenga senga mbongo soza motema te ça mais ça la biso passe et le comme balé zaye le kwa lopango et ce cas tozati et repose au monde comment les gens viennent ici ba défiler ils ont roté kama comme si bateki ils ont kama hein ils ont kama donc ko lopango avec to somba yango attaque on a $60,000 avec to somba nous avait donné un mois avec si un mois coquille que bo sombi yango te mais là, le commissionnaire, comme un mois, la bonne foi était de pouvoir l'acheter, pas pour moi, mais pour ses enfants. Dans le bango, on a besoin d'un bon, attends $60,000, mais je sais qu'ils ont pour en discuter. Comme tous les absolument un bon côté, alors bataru mukoya, kotala, kotala, 4 quoi, kotala. Un jour, moi, tu m'as dit papa, est-ce que ça se met le pango, bisoto kende wapi? Alors, souci n'angé zaï lelo n'a pas na bino zalé. Bomoni ministère yango bana nzamba pesi biso ce sont nos enfants n'habite il y a des gens parmi vous que Dieu a béni bosunga biso toza lupango ya maxité elle ne sera jamais ma parcelle mais ya bango na kombo na bango tozala te pour un jour peut tozala na biso te mais musala nzambe kufate bano bazana esika bango bazo vanda to kana vision munene surtout je sais kana biso vision za munene bo aider biso na rasi na prochaine émission na peut savoir numéro à compte auto sali numéro pour que ndeko azana x montant za y montant ban sur le sanga to sangisa pour la to sombe na bano ropango wana nezi loko yo ezo bomanga eloko lokola moto ça me fait mal et l'autre suite au mécène pe bo alors aussi par exemple tout on est déjà habitué et puis c'est déjà une famille avec les enfants qui classe tabango donc il y a des gens que Dieu a béni, il y a des gens que Dieu a donné des moyens s'il vous plaît pour topé sabano à venir moko meilleur bazane sika bango bazala l'aise même vous foutez papa c'est pas facile si vous comme fin du mois vous foutez tu es mal à l'aise, les bailleurs, il appelle, il sait que vous avez de l'argent. Or, on n'a pas l'argent tous les jours, surtout quartier. Maï, il y a que sombe chaque temps midi pourquoi Maï a comme il faut que sombe la bango, classe na bango, soins médicaux na bango. Et aussi, il faut penser aussi à bandeko bazo sala, pour encourager bango, pour motiver bango, sinon ils vont se décourager. Tout ça. Donc, quand vraiment na bato basunga biso puis kolia et kolia na bike aja kolia ya komekate kolia solo et senga ba moi ba soins médicaux na la maladie ne s'annonce pas déjà après demain il y a moi na mon réseau qui est circoncision azape moi tout l'accès zate on va pas aller à l'hôpital bon que Dieu vous bénisse non et senga tout foutu na minganga et tout ça ça demande un peu de moyens et tous en habitude était à biso awa
il y a Lela. Mais aujourd'hui, je me suis dit, dans un besoin que les gens nous soutiennent. Tu peux t'arranger dans ndenge nao usumbi atolobi bona ebiloka mekanda yango yo et ce jour là on va bénir l'Éternel. Soko aider bango boy bazo esika na bango nebi kenzambe. Il y a des gens qui ont de parcelles, il y a des gens même le montant qui demande 60 000 $, je sais qu'on va discuter. Ils appellent bongo danger hein. Un peu bongo danger te bozu yango ndako to bongisi yango to titi bango to par exemple to baxi par exemple dans un projet même basé na centre de santé na bango comment bureautique mezali ni la menuiserie pour comment net ozalia ou toujours bona vendre bozela ka moto après sabira tinda mais si na niveau na biso peut toujours activité na biso moko pe oyo et ko sunga biso na auto prise en charge et bo voir bozo baté les robans bakolia ni tout ce monde ya ko moni ba structure musu ba ndaka pe bien hein mais ba BBC yango à cause ya nzala à cause ya passe biso senga nzambe asunga biso ya ondeko. Dieu vous a donné des moyens, Dieu vous a béni. Nzambe apambola bino bukanisa bano. Vous le faites pas ngazaka facilitateur, ngazaka lokwa mulubili na bango na ko senga na kombo na bango ete tala bana kitoko baza. Muta bana kitoko baza bana mayele. Yesu que batutu bayaka bakamwaka. Il parle comme et puis semence nzambe et côté to kata bango subano bazo bondela, subano bazo teya obike ngamo baka oh. Dans peu de temps, Makambeke mbango. Voilà un peu de quoi ben. Badi bazona d'habitude à travers le monde. Regarde le Kolamino Max Mbenga. Dans un instrument nzamba saleli pour que tous la structure. On a comme ça bino été. Tant besoin le pang. Bosunga biso. Ngazaka instrument nzamba poni. Ensemble na bino. Tout kanisa kolia na bango. Tout kanisa classe na bango. Tout kanisa kolata na bango. Mais nazaka reconnaissant. Nazala reconnaissant pour ça bandi ko ba ebingate. Parce que la na TV na monde a comment vous bunda obiso na tena ba fête comment ban ba fêter kolia komela kolata oh non bino bana poto pe bande ko be bona Kinshasa wa boka na tsato bozo sala ngana go bosa nanga bango pe ba ko bosa mais nzamba bosa na bino te po bozo sala ya mingi bo pe se sengo na bana oyo kolia na bango kolata na bango nyonso na nonka bino na mona naza reconnaissant tous ali reconnaissant bango pe bana baza reconnaissant babusa na binote tout sunga tout limbete. La religion pire consiste à aider les orphelins et le veuve, c'est pas moi qui l'ai dit. Et celui qui donne aux pauvres azope sanzam tout élément tout sangana na $1 na $10 na tout sanga déjà parti à la semaine prochaine pour payer sa bino numéro tous uniquement pour l'opération tout somme de la bano lupango panza sango bipai na bipai bozali moi ndambo batope boyebinga ngungi koki to sangana to sombela bana lupango ya kolia ezali ya kolia ya kolata ya somme médicaux mais to sombela bango pe lupango yokozala lipamboli munene mukolwana na bate nzambe to pesa oni bandeko balandi en tout cas to landi na bokebi ndeko na biso Max Mbenga Lofasa azali coordonnateur ya ONG partage ton pain avec celui qui a faim. Bon, papa na moni to comme na suka na habité soki ezalaki na motuna likamoko ngalo bazoze la motuna ma tuna kité soki ezo miki ko loba bande ko balanda pe na suko pesi numéro na ya contact ou ako contacter pesi numéro avant na lobisa ta bana mibale o bazana simana ngai. OK, ndenge merci ndeko na kacha kapend car on a répété quand na zoloba biso to za bande ko partage ton pain avec celui qui a faim. Surtout dans la Bible, dans Matthieu 25, ko na zoba nazale na nzala nazale na passe nazale mupaya mopesa ngati ngungango yango to yipa na bino pona kosenga bino ete bosunga ministère oyo ekende liboso to za besoin lopango bano bazana besoin lopango ya devenir partage ton père avec celui qui a faim qui sait peut-être que nzamba pambola que pour que yo oza la bénédiction pour na biso na ba moment ya boy to besoin le sungi na yo kubosa na bano te kolia na bango kolata na bango kelasi na bango ba mai ne ba miliabo nyonso tout sangana nous pouvons tout le peu que Dieu vous donne vous hésitez te partage ton pain avec celui qui a faim là c'est pas de papa Max il n'a partagé lipa na ngana bana wana ko hésiter te ozana au dessus te parce ba oba ya awa ba obete lope sango que boni musala ezo sel ma cadre na ministère où ya partage ton pain
avec celui qui a faim. Numéro la biso ezali yango na signe de Calvin atie plus 243 89 64 86 627 plus 243 89 64 86 627. C'est notre numéro WhatsApp. Soki bengi biso tozanga te ko pambola nzambe mpona yo kanisa bana oyo sombela bango lopango tosombela bango lopango tosalisa bango na baselo bamoyo nzambe ayo kopesa biso tobi tozana besoin ya mutuka mutuka mwa munene ya bayas bayas ya bien ya mulai penza okomi ata partage ton pas avec celui qui a faim pour ba déplacement na bango ekozala ezala lipamboli munene pona biso bobondela pe pona biso surtout mikoleki ya maladie grippe beta ki makasi ya menzamba songi biso mwana biso moko alika ana 6 ans alika circoncision déjà mardi to bondela pe pona ye pour que eleka malamu pota pe eleka kamalamu tozozela numéro na biso ngwana to besoin prière na bino toza besoin observation na bino toza besoin ba remarque na bino pour que na lisongi na nkolo tobongisa mosala oyo ekende liboso. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Max Mbenga Lofasa. Bandeko balandi tomoni tokomi na suka presque na suka émission na biso. Na kobenga mwana moko to mibale quand même na lobisa pe bango. Na ko pona nani yaya mukolo zapi. Allez, la grande. Ya la grande. Oui, la grande, bonjour. Regarde là devant la télé. Au moni toza liboso na télé bandeko bazotala biso ebele presque dans le monde entier. Et je veux que tu te présentes après au liloba moi liloba. Après to les canadiens comme Soussou, donc on aura par hasard à vous. Bonjour, excusez-moi pour ma voix. Je me présente au nom de Christine Mbenga Lofasa. Naza Yabale Kinama. Naza la 4e coupé couture. En fait, biso papa na biso alinga biso makasi. Mais naza boye nazala à l'aise na bandeko nanga biso nyonso tozala à l'aise. Toza boye papa biso nyonso se faire ba souci parce que bateki lupango oyo bazolinga bateka lupango oyo donc bapesa biso 1 mois mpo bacommissionnaire deya bayaka biso totuna mpe papa biso siko bayaka mpona osani biso batala biso siko esala bien te biso totuna papa biso siko bayaka kosani non bayaka kosani non biso papa akosa kosa biso biso bayeka mpona lupango bayotala biso mais papa alinga oyebisa biso teke bateka mais nga neti mokolo deya na comprendre na ngai mais nasala na kaka basambla donc sikoyo eloko nini koloba na bandeko bazolanda o na télévision loba liloba moko mpo toleka mpo namoni ngonga na biso ekomi presque na suka elo nakoloba basunga biso basoutenir mpe biso donc nzambe apambola bango mpe baya opambola biso nzambe benir bango mpo babenir biso mpe basunga biso lupango oyo basombela ata biso na makoki nyonso nzambe apesa bango basombela biso lupango oyo mpe en plus toza besoin mpe ya mutuka mosu toza na poso obima badimanche na basambi neti baweekend boye tomona ifo bana mpe batambola bake basupermarché bake wapi mais sikoyo so toza mutuka te batransport wana eza nango bien te kofuta ba 20 000 aller retour donc so ekokoka ata ba 100 000 ba 50 000 ezala bien te mpona mbongo mpe ezala pasi koto mai pasi nyonso ezalaka pasi namona nanga koto donc bama esabundabunda ne kaka. Ok, merci beaucoup. En tout cas nangaki nalekisa mutu mosusu mais namoni mwana mosusu namoni ngonga eza te tellement ale la grande ye mutu arepresente bandeko na ye nyonso. En tout cas bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso tolandi na bokebi ndeko Max Mbenga oyo azali initiateur ya partage ton pain avec celui qui a faim ndeko oyo nyonso amoni motema etuti mpona kosunga structure oyo. En tout cas porte eza polele isumi na bino nzamba kobosa na bino te. En tout cas na assure soki nzamba kolinga toza toujours envie de rekutana prochainement. Allez, bye à vous.